doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso, il y a Lelo et les versions, il y a la musique oyo toko la kisabino parce que na yebisa kabino en entreprise que mboka nabiso to witaki musika. Il faut avant de critiquer parce que critique est à m'abêter. Biso toza ba fasciste, to lingi batutu ba komaneti bisoté, mais critique constructive. Avant de juger Félix Antoine Tshisekedi, il faut qu'il y ait Marc Azola Kimboka, na etanini, bitumba nini asali po na rocha stabilité pour l'institution qui est malamu. Donc, bo ça la kaka critique moroka ate que pour Olingara Félix Antoine Tshisekedi pour Olingara Baluba pour Olingara UDPS pour ngana loba makamba luba parce que ngana za muluba te naza 100% mu Congo parce que bakansara batunyo tout bazali na sima Félix Antoine Tshisekedi baza baluba. Certes biso tozali derrière Félix Antoine Tshisekedi. Lorsque je vous dis que je suis fasciste, qu'est-ce que vous attendez de moi? Quel discours vous attendez de moi? Néanmoins, nous sommes fascistes, nous sommes Félix Antoine Tshisekedi, mais s'il y a quelque chose de mal, s'il y a quelque chose pour l'intérêt à Mboka, vous yebi na kati émission na lobela kango. Batumsu ba gangi na yebi ba dia César Ngadi tikoloba. Yoza mutajalo boloba parce que on ne peut pas plaire à tout le monde, mais bateau yo bazali vraiment qu'on réfléchit malamu. Ba yebi ke nazali objectif. Nazali versatilité, na changera ma position te que le na lobby bon non. Tolinga mboka na biso na nyoso tu wana ceux qui amour ya mboka na biso ezate. Patriotisme ezate ata to changer 1000 présidents et lokomoko et ko salema te. Naïb Sarabino, moninga na solar na bino sans langue de bois, sans ambiguïté. Naïb Sarabino clair. Bocha na mitu na bino Félix Antoine Tshisekedi. Moi si naï, bana naï, bandeko naï. Tiba ko kufaka, ils vont plus manquer de rien. Loba babanga liwa o nzambe nda ko pesa mutu waneza makamba nzambe. Mais makamba mokili bazali na nyoso tout ata lelo balongi pouvoir ba comme na statut mususu. Donc to sepela ki tozu président ya mwana mboka o yaza surtout na volonté ya ko sala musala ya ko bongsa mboka to lobite ke mboka na biso ekomi poto lelo ke koma poto neti poto mais tout Eiffel batonga ki yango en un jour te moko asali muninga sali toyebe loko ni tolingi nazoko yebisa bino ke lelo Félix Antoine Tshisekedi soki a changé esprit à côté esprit à koas esprit mabe abando sala na yeba makambu neti ba prédécesseur ne musu bando sala mutu moko rememaye esika moko azate tozalaki na Kabila 18 ans ba combattant aussi si ba talon ya ba sapatu ba marche ba nini mutu alongola Kabila azalaki te. Kabila Félix Antoine Tshisekedi mutu amemie na tactique na technique ya kosakana te ya système les corbeaux les renards amemie na mira makwanza moya bouger zate donc salinete flatterie donc fromage quoi bel quoi pas qui fromage a changé esprit bino bokansi na position
Kabila azalaki nango yo kanzi po longoni na pouvoir ezaki chez yo ya ko contredire yo ya ko sala ba contradiction nyo surtout angaki ko luba il faut qu'on dima quand bimi na kati ya masolo o koti na kati o changer face parce que muto azolo bano makambo azali banda ndako na yo ayebi place ma ekitaka te nini azali banda mais muto ansoka sa koti na ndako na yo ayebi ba quatre konyoso donc na yebi sabino tolinga mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi akotika mboka na biso oyo papa maréchal Mobutu c'est ko kokungwa ndu azabanga président fondateur président un père parti état oyo sala amemango te pour maréchal etikala palais du peuple etikala pour ne citer que ces deux là oyo pe Félix azo sala na kanisi na bateau nyo surtout bavanda na pouvoir surtout 32 ans Mobutu 18 ans ya Kabila muta osala makambe belé na mboka na biso oya kotika bilembo ezali Félix Antoine Tshisekedi botala ka ba réalisation oyo eza ko sala boyebi ke ngana lo barabo solo na machaka ba moté yango wana donc tozwaki kamwa retard suite à des petits soucis techniques oyo les cas qui samedi 22 juin boyebi biso to sala analyse na biso il y a 5 minutes nulle part ailleurs donc até les cas qui biso ton troya to chelibino masolo et kozaka kitoko donc président de la République samedi 22 juin oyo président de la République asala ki lancement ya ba travaux ya construction il y a 2 rocades donc ezali nzela moko ezali ko servir pour na ko détourner circulation moko local donc différence nango na bateau bazala na Paris donc périph ezali boulevard donc voie il y a circulation rapide oyo et ça la tour entier ya ville donc rocade oyo tina nango donc eko désengorger donc eko limiter embouteillage parce que boyebi po kende njili nzela ka moko po kende bo siko wana banzela sika ndenge bozo mona na ba photo eko changer masolo na yebsaka bino masolo oyo soki ba prédécesseur ya Fachi Beton bazala ki n'esprit net Fachi Beton biloko oyo biso tozo découvrir oyo mbele ese salama kala to koma na masolo le msusu ya ba 4e autoroute na bamboka na biso mais toujours retard suite ya ba prédécesseur ya Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton bazalaki na boule mon côté na Félix Antoine Tshisekedi mais avant to développer émission na biso ya lelo sujet o na bino lancement ya ba travaux ya construction ya 2 rocades o salama ki na président de la République samedi 22 juin to lingi to pesana nu flash moko parce que toko sa lango émission penza ya mobimba ya la musique parce que makambo oyo président de la République Fachi Beton a ebisaki biso que les erreurs du passé et koki kozonga te. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Mais ceux qui te moniquent, parce que le président de la République a sa magicien, tous en a poto aidé. Ceux qui te moniquent, loko moko ngo ya ezong sa erreur du passé, beau compter sur ngai to kolobelango a na 4 à 5 minutes. Ça commence mal. Na niveau oyo, il y a certains ministres Tokoloba mine et bandi ma B maman na biso premier ministre ozali mwasa liboso o azali premier ministre na mboka na biso il faut otika bilembo bato tout ba royelo contre état nganda benga na bango tozo sepela ministre na biso justice ayena mo PPA sika oyo vraiment ekolakisa lelo ke ba fakwa ba kokanga bango tozali ko yebisa bino ke président de la République na yebsaki bino ke bolandi yango alobi les erreurs du passé et ozonga te parce que bobi président de la République ayaki il a pris sur l'état chik morote zali ke soko koti yango okokoma président de la République chik morote soko koti yango okokoma premier ministre
ozo yekola makambo sur l'état. Nani alobaki makambo mabete surtout bandoki tant président de la République azoki pouvoir makambo ni balobaki te. Lelo bozo mona quand même makambo président de la République azoko sala. Revenons maintenant na flash na ebisi bino que ça va mal na ministère ya mine. Tolingi toyebisa bino parce que na ebisi bino to sala ngo émission ya mobimba. DG Oyo ya fonds minier pour les générations futures na kombo ya Fomine. DG wana a kombo ya Faustin Biriga Nini na ebite so na prononcer ngo bien mais bomoni kombo ngo za na ba consonance mo ya ba marque moko boy. DG wana azalaki suspendu suite ya kifakwa na ye. IGF asalaki enquête na ye ba remarquer que ayiba qui confirmé ko yiba obieza eloka mukete o bango ndenge ba yiba talaka côté wana eza fond minier côté ba likonda ya ba mine kota rapo ya ko kuya na caisse ya l'état. DG wana ya Fomine ayiba qui confirmé ba kangaye Maman na biso ministre Samba Boyebi asali musala malamu le mususu azongite parce que ba makambo mususu le mususu ya neti moyen na pesa ba détail ezate e bandoko lekate pa na ye parce que bateau ba mesana na kifa quoi pendant 32 ans na 18 ans sous Mobutu 50 ans kifa quoi pour makila ne longwa penza donc il faut temps DG ona na zo sabino ba réhabilita qui est ton dimite tes erreurs parce que IGF y a lingete ceux qui a sali banquette naé et a jeté. C'est pas pour rien à côté qui boloko. Ministère donc ba réhabilité yé. Ceux qui ba kangaki ezaki frakata il y a 8 millions de dollars américains s'il vous plaît. Ba on connaît ba iba ba 100 000 té, ba 50 000 té. 8 millions de dollars. Oyo eyebani IGF a monaki libulu wana ba kangiye ba eko réhabilité et puis eloko ezali ko kamusa ba zongisi na poste na ye sur arrêté ministériel donc ba koki ko zongisa DG na poste wana te ya Fomine sans que ministre ayeba ministre toloba te tolobi clairement ye muta zongisi ye boy bisanga mutu wana aza na liberté provisoire misapi et c'est bébé na ba prendre azana casier judiciaire pour abima a foutu caution à 300 000 bon tout le monde rappelle na ba mboka ya ba poto surtout en Amérique et ça vraiment fréquent donc un fracata au foutu caution ezali l'état mutu ba fouta caution mais mutu oyo azali na liberté provisoire Oyo Aïba 8 millions de dollars ba kangiye ba réhabilité ba zongisiye ne sikana ye tozala ba dossier nyoso tout ba toyo ya Fomine o ba kolanda ngai ministre na biso ya justice président de la République makambo o il faut toluka totala yango parce que makambo ekozonga te yo moko lobaki ke ba erreur a passé na ba fakwa o eleki surtout ministre de justice o lobaki ke ba fakwa soko bozala ba preuve toloba ba preuve za na biso na émission to kofongola to koyebisa bino nyoso tout comment mutu casier judiciaire beba bakanga ye pona 8 millions de dollars américains kota boloko abimi ba réhabilité azali na liberté provisoire bazongisi yesus ne bonga wana soki bazongisi ne bonga na parce que ministre o bati ya mine aza en connivence na ye pour ba cop mususu pe ko leka kuna bakundi yango parce que bato bakendaki kuna na katanga kuna na côté ya mama na biso kota kolwezi basali enquête basali ba makamunyo surtout bake musala pona masola mine donc il fallait bazong ça soki ba 300 millions et kota na caisse ya l'état yemba la moko tanga zongi a pessimitindo ke bato bakendaki ko sala boulot kuna batika makambo na basala bazonga po yemo ka kende kuna donc a benda likonda wana mbongo ekota na caisse ya l'état te na ebisi bino na pesi bino ka flash na pesi bino ka flash
Donc, développer en gros, lobby, tout ça là, tranquille, tout ça là, émission qui toque parce que toujours rattrapé des émissions Torataki. Donc, ça va mal. DG, il y a fonds miniers pour les générations futures. Bon, qui pour la génération future, hein? Donc, en abrégé, Fomine, Monsieur Biri Nganine, ce qui n'a prononcé Mabe, donc, bon, excusez-moi, mais Zandengwana. A Zongi na Moussala, Moutou Bakangaki pour 8 millions de dollars, donc, à réalité, à Zongi na Moussala, a foutu caution à Bimi, donc, Makambo, le président de la République, Yamoka Lobakiamo, Mouyibi Bakangi, Fako Bakangi, donc, Bimi si, Botolier, bien a été, à Zongi Simbongo à l'état, Zongi si, le sous-poids Yiba. Il y a quelque chose que je n'avais jamais soupçonné avant d'arriver au pouvoir. C'est l'ampleur de la corruption dans ce pays. Vous n'avez aucune idée, mais je vous dis, aucune idée de ce qui s'est passé à ce niveau-là dans ce pays. C'est pire même que d'avoir volé et tué quelqu'un. C'est criminel. Mais c'est devenu un système. Quand vous découvrez ça, ça vous rend malade. Vous ne pouvez pas imaginer que des êtres humains peuvent être méchants à ce point. Aussi prédateurs. Parce que bon, je me souviens à l'époque du défunt maréchal Mobutu, on lui prêtait des propos qu'il aurait dit, mais mais je serais vraiment tenté de faire pareil, de dire pareil. C'est incroyable cette méchanceté. Aucun amour pour son pays. Donc, vous savez, vous pouvez avoir une responsabilité, vous vous dites, ben bon, après moi, il y aura des successeurs, et puis j'ai des enfants, et mes enfants, quand j'aurai disparu, eux vont rester dans ce pays, ils doivent vivre. Mais vous laissez quoi à vos enfants quand vous pillez ce pays de cette manière? Non, c'est incroyable. Mais c'est tout ça. Moi aussi, je vous ai dit, moi, malheureusement, enfin, moi, je ne m'immisce pas dans ce qu'il y a. Je constate. Je ne suis pas juge. Je n'ai pas à leur dire ce qu'ils doivent faire. Je ne sais pas leur dire ça. C'est eux qui sont mieux qualifiés, plus expertisés que moi pour le faire. Donc, c'est eux qui doivent. Mais moi, je pose ces problèmes. Ces questions, je les pose en disant, mais c'est pas normal. Et d'ailleurs, même quand on arrête des gens, parce que bon, je vois, il y a eu quelques sensations, des gens arrêtés, condamnés. Mais où est le produit de la corruption ou du vol? Pourquoi est-ce qu'on ne reprend pas cela? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? On condamne quelqu'un parce que, admettons, il a volé 20 millions. Ok, mais où sont les 20 millions? Même s'ils ont été transformés en biens matériels. Mais il faut saisir ce bien matériel parce que c'est un bien mal acquis. Mais on ne le voit pas. Donc, il y a un problème dans notre justice. Il n'y a pas de restitution. Et tant que la justice ne fonctionnera pas comme nous y attendons, mais les résultats, tout le reste en pâtira. Makambo toko tika yangote to sengi vraiment la ministre de la justice to ebike eko komela e alanda dossier oyo. Donc ezali dossier moko vraiment toko ko tika ngo boyete parce que règle du passé ko zongate. Donc ministre de la justice et puis courage dossier oyo vraiment il faut talango. Donc nous allons y revenir na émission na biso prochaine émission na biso na garantie bino toko solango kitoko. Donc moi, je connais l'attitude des voleurs. Retenez, madame, le vol, c'est tout d'abord un esprit. Et il y a un esprit frère qui marche avec le vol tous les jours. C'est les mensonges. Ils marchent ensemble. Vol et mensonge ensemble. Tout voleur, c'est un menteur. Tout voleur, c'est un menteur. Quand nous contrôlons, nous savons, les voleurs ne passent pas facilement aux aveugles. L'esprit que vous voyez dans les voleurs qui volent au marché central dans les sacs, que vous voyez dans les voleurs qui volent dans des maisons, c'est le même esprit que vous trouvez dans les voleurs qui sont gestionnaires publics, avec cravate ou à qui que ce soit. C'est le même esprit, même réaction. Ils sont des menteurs. Pour passer aux aveux, pour avouer, ils peuvent vous faire passer par des gymnastiques incroyables. C'est ça, les voleurs
C'est un menteur dès le départ. C'est deux esprits, le vol et le mensonge, qui marchent ensemble. Kopoto kota na masolo na biso ya lelo ya sujet oyo na bimino ya lancement salamaki samedi 22 juin, il y a ba travaux, il y a construction, il y a 2 rocades. Nous allons marquer une pause publicitaire, il y a ba partenaire na biso. Restez connectés sur Equilibre Original. On revient tout de suite. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmanebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na kuti poisson dala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosaka na biso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala nango ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o koltia yango na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct
de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la télévision là. Toujours. Allons même chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur le plateau, bienvenue et merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires au Boyebi, Kodia Simon, Nazo, Yep Sabino que semaine, donc vendredi, beaucoup d'émissions, Kokota week-end, Tozana déjà à Kodia Simon pour à Longola, zone d'ombre, surtout. Oyo ezali tout autour ya makambo oyo bandako ya Kodia Simon délai les kaki pour to solane makambo nyoso tout donc ayez vos apaisements ba client nyoso tout ya Kodia Simon donc et puis bomoni pe CPLA TV décodeur oyo bana mboka donc kitoko nango talanga le nazana kin na memi yango izola sana kin donc yango eponi sikate boatia muke okomemango partout sikeza et c'est kaka internet ne siko ba internet akin et comme ya makasi comme ya vitesse donc fibre optique otala yango esika nyo surtout kei ezana plus de 500 chaînes ya kitoko donc bisoto bandana bango donc presque 10 ans yango tozali ko kende tozali na souci mon côté donc restaurant Galaxy Mambo na Paris, à celle sur restaurant Moussousou et puis Kobo Sanate salon de coiffure na biso Elbito Coiffure kuna na Saint-Denis. Donc to sololi na bino makambo etali donc lancement ya construction oyo ya ba travaux, il y a 2 rocades oyo ko sale mapo et désengorger Villepot donc et qui dit ça embouteillage pour banzela et comment ebelé oyo bozali ko mona yango na ba photo. Donc, Tolaki Sabino, Estreto Zouaki, président de la République, Aïe, Assadli, lancement Wana, Bino Morobotala, Nabilili. Donc, restez connectés sur Club Original. On revient tout de suite. Au cours d'une cérémonie organisée ce samedi 22 juin dans le quartier Mitendi, dans la périphérie ouest de la ville de Kinshasa, le président de la République Félix Tshisekedi a lancé les travaux de construction des rocades sud-ouest et sud-est de la capitale. Il s'agit en fait de la construction de 2 nouvelles routes périphériques modernes devant relier la partie ouest à la partie est de la capitale sans passer par le centre-ville. Suivant les tracés, la première boucle devrait partir du quartier Mboudi sur la route de Caravane jusqu'à Mitendi et la deuxième rocade de plus de 40 km partira de Mitendi jusqu'à l'aéroport international de Ndjili en traversant les communes de Mongafula, Ndjili, Kimbanseke et Nsele. Les travaux devraient durer 2 ans et demi avec le financement issu du projet sino-congolais révisité en mars de cette année. Pour l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, ces 2 rocades ont un impact réel dans le désengorgement de la capitale. Au niveau de l'Agence congolaise de grands travaux, il a été pensé un moyen efficace et efficient pour résoudre ce problème d'engorgement. Et donc aujourd'hui, c'est l'implémentation de la périphérique de Kinshasa, la ceinture 360 degrés, mais qui se compose de 4 rocades. Et les 2 rocades que vous avez citées, notamment sud-est et sud-ouest, font ce que nous rencontrons aujourd'hui ici. Les études de faisabilité ont été menées par l'ACGT, l'Agence de grands travaux, depuis 2014. Ces travaux commencent directement après le go du chef de l'État pour une durée prévisionnelle de 3 ans.
et le budget du projet tel qu'est planifié par les résultats des études donne une enveloppe de 300 millions de dollars. C'est 63 km. Tous les officiels qui ont pris la parole ont vanté ces grands projets d'infrastructure du chef de l'État qui inaugure la série de grands travaux à travers le pays pour ce deuxième mandat. Au moment où le groupement des entreprises chinoises exécute ses travaux à Kinshasa, d'autres chantiers s'ouvrent au Congo central, au nord et sud Kivu et dans l'espace Grand Kasaï. Selon l'avenant 5 des contrats chinois, au total, 5000 km de routes devraient être construites au cours de 5 prochaines années. Selon le ministre des ITPR, la construction de 2 rocades de Kinshasa va nécessiter l'expropriation de certaines parcelles privées, surtout ceux qui occupent les emprises publiques. Bino moko boito landa ezali esengo na ebisi bino ke soki ba prédécesseur ya Félix Antoine Tshisekedi ba prédécesseur wana bazalaki na volonté neti ya président na biso Fachi Betombele Congo tozoloba makambo susu pona ba travaux oyo ya des rocades oyo président de la République akendaki ko lancer. Donc expliquer bino que des rocades wana ekobanda na Mitendi route yango ekozala il y a 63 km, il y a 2 bandes de chaque et puis ba rocade wana partiront du côté sud-ouest sur 28 km 800 partant de Lutende Lepo et ya koshite na Mitendi ekoleka na kimwenza gare ya Njili brasserie po et ya koshite na Mitende ekoleka par kimwenza gare na Njili brasserie pour ressortir sur boulevard Lumumba na entrée ya avenue Njoku. Donc bomoni Masolango ndenge ozala donc eza masolo moka osakanate donc sur 23 km sur 2 bandes de chaque donc deux côté mususu pe 2 donc vraiment ezali masolo moko ya kitoko na ebisi bino ke soki ba prédécesseur ya Fachi Beton basalaki ba misalo bandakala bele tokoma musika pour masolo oyo ekosalama oyo to ebisi bino ya ba train urbain ya ba métro ekosalama parce que ba français bazo salango na Sénégal basalango basalango na Côte d'Ivoire pourquoi pas na biso ekosala te mais bato mitema mabe bazolo ba ke ekosalama te donc baleki ba français wana donc o basala donc étude de faisabilité o basalango na Côte d'Ivoire basalango na basala na Cameroun basalango na Sénégal donc bo sepelaki mais tant comme pas na biso bo bimisi ki motema mabe. Toyebisi bino ba travaux au bomoni ya rocade pour votre gouverne boyebake ezali ba boulot moko il fallait salema na contrat oyo ya 6 communes oyo gouvernement oyo na présidence ya Kabila oyo ba ki ko signer ba contrat ba pesi ba chinois ba exploiter ba minerai na biso donc pendant ce combien de mbula biso na retour to jouer l'autre côté boyebi Gilles Alingete alobelaki o ba contrat il fallait ça la mawana et salamate président na biso akenda tina Chine a renégocier ba kamwe ba lobi non banda vraiment Congo e banda président bona to zuité biso to za na biso donc donc ce qui contrat employeur ça les contrats na yo employeur otala ba avantage na étant yo kotala contrat il faut tanga ba clause ce qui boyokanité il faut pas bande la contrat les années tuana donc ba chinois ba sali contrat ba singi ba biloko na bango bino siko oyo na kota Congo bo landela muto ko landela zalaki na été biloko tuana esalema te tozo tikela bino boyoka alingete moko ya IGF azo expliquer ndeng contrat wana fallait salama na o esalema te. Restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite.
Ndeko Jules Alingete, chef de service, il y a inspection générale, il y a finance, mbote na yo. Mbote, papa. Outi ko ça la rapport, il y a évaluation, il y a convention, si commune appelé contrat chinois minéré contre infrastructure de base, contrat où ba signaka uta 2008, contrat ezako sangisa gouvernement congolais na lituka ya ba entreprise chinoise oyo bazana mboka na biso jour pour jour ça fait 15 ans. Nini tokoki ko simba ya motuya na rapport au outi ko ça la évaluation. Ya motuya na rapport il y a inspection générale des finances. Ezali rapport ya Gilles Alingete nazalaki na terrain te ezali ba inspecteur des finances nde basalaki musala wana ba travailler na Jekamine na ba entreprise chinoise wana na Sikomine. Ya motu ezali République démocratique du Congo na ba entreprise chinoise ba yokanaki depuis 2008 que biso Congo to tia ba minéré ba gisement ya Congo o ezali na valeur ya 93 milliards de dollars américains en exploitation. Ba chinois esengela ki ba mema misolo poto banda exploitation na yango. Na kati ya exploitation wana ba yokanaki ke Congo esengela ki a bénéficié na biloko oyo 5000 logements sociaux bandako 5000 esengela ki Sikomine atonga 145 centres de santé na ba territoire nyonso ya République démocratique du Congo esengela ki bango batonga ba université ya moderne mibale isa esengela ki na bango pe batonga ba barrage hydroélectrique pona ko régler pour résoudre des problèmes ya électricité na mboka fallait basa la barrage ya Katende na barrage ya Kakobola esengela ki na bango pe batonga 31 hôpitaux na mboka na biso ba hôpital oyo ya 150 lits mbetu na chaque hôpital il fallait na mbetu ya da ba nombre ya ba mbetu 150 et puis basangajaki basalela biso 3700 km ya rail pona ba train etambolaka pe balobaki lisusu ke bango esengelaki babongisa aéroport ya Bukavu na aéroport ya Goma nenge bayokanaki alo biso tanto ke ko sala musala ya koyeba nenge nini koyokana wana entre ba société chinoise na gouvernement et salami tomoni ke Congo amemi ba minéré ba gisement ya 93 milliards ba chinois ba memi eloko te ba yaki pe na mbongo te mbongo o nyonso ba exploiter gisement ezali ba mbongo bazali ko defa na ba banque ba memi mbongo te metant ba sali société Congo azali kaka na 32% ya capital bango bazui 68% alors que ba memi eloko te ezali injustice ya liboso esengeli ke to réparer yango eloko ya mibale depuis ba bandi exploitation wana mbongo ebimi bénéfice o ebimi ezali autour ya 12 milliards de dollars américains na 12 milliards wana ba banque o bango bazali kokende ko defa mbongo ezali ba banque chinoise ba banque wana e gagné 2 milliards de dollars américains comme intérêt na misolo o ba defisaki Sikomine bango moko ba société chinoise wana o bazana biso na partenariat bango ba récupérer 9 milliards de dollars américains tandis que l'état congolais na kati ya misolo wana azui kaka 822 millions de dollars azui yango pe en termes ya ba infrastructure en termes ya ba nzela en termes ya babiloko sengelaki basala mais soki otali na 822 millions wana ba infrastructure oyo bango bazoloba eza 822 millions o basali eloko ya malonga ezali te to tanga lokola hôpital ya cinquantenaire oyo ezali na Kinshasa bango bazoloba ke basali hôpital wana na 114 millions de dollars bana Kinshasa nyonso bayebi hôpital wana bango te batongi yango e banda kala ezalaki bâtiment ya l'état inachevé bango baye kaka kosilisa musala comment ça peut coûter 114 millions de dollars aujourd'hui boulevard du 30 juin awa basalaki agrandissement bazoyebisa biso de Kitambo tina gare centrale po basala agrandissement 70 millions de dollars soko landi biloko wana nyonso omoni vraiment que biso
toza floué na kati ya opération wana. Irrégularité mususu biso to constaté. Ezalité l'État congolais andimaki apesa Sikomine ba exonération ya 3 milliards de dollars américains. En plus de ça, bango Sikomine soki ba bimisi ba minéraux ke na libanda etekami mbongo wana ezongaka na Congo te. Rapatriement ba devise et salamité et salamakapete mbongo nyonso ya minéraux ezotika la libanda. En plus eloko mususu ya suka o esali biso passe ezali tango Sikomine azo produire ba minéraux a produit cuivre et cobalt, azote kango kaka na ba entreprise chinoise oyo bazali na kati ya partenariat. Alors azote kango na moitié prix, c'est-à-dire azokata prix nanga. Soki atekaki yango na ba partenaire mususu ekotekama prix le double, mais azote ke la bango na moitié prix. Politique wana koteke lango na moitié prix et bungisi pe misolo na détriment na biso lokola 7 milliards de dollars américains. Yango wana kolandisa ba irrégularité ba mbeba wana nyoso na tomoni na kati ya convention wana tata mokonzi ya mboka président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asi alevaki option asi azwaki nzela alobaki yango ete convention oyo esengeli ba vanda lisusu to bandela yango po biso nyonso to se retrouver. Congo a se retrouver, bango pe ba se retrouver. Il n'est pas question que toza une convention où biso nde toza ko pesa, toza ko eloko morote. Le président de la République a se alevaki option wana. Yango wana na cadre ya ba orientation au président de la République a se alevaki option biso to ebisi bango eloko a liboso esengeli Sikomine avanda na représentation ya gouvernement o ezali ko salama na agence o ezali ko landa makambo ya Sikomine ba vanda po ba renégocier ba bandela convention wana po ba équilibrer ba avantage na bango na ba avantage na biso eloko ami balé to sengi na bango ba impôt nyonso ya l'état oyo bango ba futaki te esengeli ba futa yango tokotia nyonso en marche po ete Sikomine afuta ba impôt ya l'État. Ya misadu to senga ina bango ke lokola ba eloko bango balabaki ba osala ba salité, ba école ba salité, ba voie ferrée ba salité, ba hôpital ba salité, ba barrage ba salité, to sengi na bango atia na disposition du gouvernement congolais au moins 1 milliard de dollars américains en 2023 pour to rattraper retard na ba biloko bango balobaki bako sala comme bandako comme ba hôpitaux o ba salité pour permettre na agence o ya gouvernement zolanda makamwana et réaliser ba ouvrage wana en 2023 ya suka to sengi na bango ke na misala o eko salama au profit ya RDC na kati ya convention o ba hôpitaux ba centre de santé bango politique na bango ezala kaka ba entreprise chinoise ne fait ça yango ba entreprise chinoise ye sali yango eza ko surfacturer yango to sengi na bango ke esengeli na ba travaux wana ko salama ba entreprise congolaise pe ezwa 50% un marché ba entreprise chinoise 50% un marché voilà l'exigence ezali ebele na pesibino o ezali ya minene o to sengi to ebisi bango bakende ko vanda na agence o ya gouvernement po bayoka na ndenge nini ya kosala équilibrage rééquilibrage ya convention wana biso inspection générale des finances tozali kotala bango to yebisi bango to kosala nyonso po que injustice wana et continuer lisusu te ba permis d'exploitation ya Sikomine et ko kozala renouveler te tant que to réparer ba injustice o te donc to veiller sur exécution en convention wana pour que ba injustice onyo se sa constaté ezonga lisusu te ezala réparer. Est-ce que besoin kingonga ya solola na bango réaction na bango ezakini na likambo wana? Je parle de débat contradictoire. Musala o to sala ke zalaka toujours débat contradictoire. To zate to zui ba élément to ekoloba. Bato ba kendaki na terrain ba zui ba élément basalaki ba réunion na bango basalaki ba PV mo boyebi makambo ya ba contrôle oyo bato soki baza
bato botindiki bango contre mir bazala kaka na ba lolenge ya kolo mais musale salami d'une manière contradictoire tokoko pesa bino ba chiffre o avec détail te soki ezalaki d'une manière contradictoire te donc ba inspecteur ya inspection générale des finances ba travailler ki na bango et to relever ba irrégularité o to bengisa ki bango bazala ki kat na salle directeur général ya agence gouvernementale ya suivi ya makambo ya Sikomine azalaki secrétaire général ya Jekamine azalaki bango batu ya Sikomine bazalaki ministère ya mine ezalaki banque centrale ezalaki na ba o nyonso bazalaka intervenant na kati exécution ya convention wana ndeko je la lingete pona kosukisa et ya nonini to etumbu nini ekokwela ba oyo basinyaki makambo ya boye na kombo ya mboka o ezosala pasi lelo bon biso tosali évaluation tosengi rééquilibrage ya convention wana lokola tata mokonzi alobaki esalama na yebisi bino ke ezali kaka ba congolais o babunga nzela o batiaka ba intérêt na bango liboso ya intérêt ya mboka nde ba accompagnaki Sikomine na ba entreprise chinoise oyo basala bradage basala colonisation économique ya mboka na biso. Alors le plus important lelo ezali to réparer ba injustice oyo po ete Congo azonga na ba droit na ye. C'est le plus important. Soki tolandi kaka volé ya tosala na bango nini lobi okoyoka kaka oh non règlement politique oh non ceci cela. Le plus important aujourd'hui tout ça la rééquilibrage ya convention oyo Congo azonga na ba droit na ye bango pe partie chinoise baza na ba droit na bango mais le quoi les alliés à faire biso to memi ba gisement chacun doit se retrouver bino moko bolandi botala kaka niveau ya motema mabe ya kindoki bato bazaki na pouvoir avant Félix Antoine Tshisekedi comment boko pesa donc ba minerai soki ya kambo de mbula donc bokipe na binote soki donc batouana basali makambo bosenga ki bango donc bazoki ba commission na bango basali makambo na bango abu pia heureusement que Félix Antoine Tshisekedi aye avandeli makambo ye moto keneki na Chine bomoni banda Mobutu président moko ba yamba ye na Chine ndenge ba yambaki Félix Antoine Tshisekedi te Félix Antoine Tshisekedi a beti le boko na table a lobby soki bolingi to konde to bandela ba on mope batalaki te ben fracas ezalaki belé bazalaki na choix mon côté oyo ke bakoki koboya batali ba mo na soni ba s'expliquer kaka balobi ke moni ke eza faute na bisote ezali faute ya bato tout ça qui na bango contrat parce que balandelaki na bango te mais ton dimi ke toko bandela makambo surtout donc po boyeba ke mboka na biso to lobi te ke communauté poto biso tozomona biso toyaka mingi tozomona ndenge ezali kokende malembe mais tina fait un mandat au président de la République beaucoup mona ba changement au ekosalima rocade wana beaucoup mona eza donc ezala na deux voies de chaque donc ezala quatre voies deux côtés nde to mona aka na ba poto banzelo to mona na ba poto batu biso de to va na France donc tant to rokota na banzela na to mona kaka on dirait to za na kata France. Donc Congolais tolinga mboka na biso vraiment to tenaki to ko lekisa makambo hotel lekaki samedi minute biso tozoki ba problème technique mais siko ça va boyebi makambo susu tozokuta nango na ki donc makambo su ya on mona bala so ba witi poto ba ya po ba s'adapter ezalaka passe mais il faut bo féliciter biso tozu jemba la moko chicha to juger to vandi donc toza ba noko ba yaya et puis nous avons encouragé batutu donc bazolingo ya na mboka ba ya na bango donc mboka ça pepele to ko bundati mboka na biso ekosimba donc na tenaki vraiment na lobela masolo oyo donc ya lancement ya construction ya deux rocades ya ba travaux nango et bandaki déjà parce que donc avant que nous présent que le samedi déjà ba bandaki déjà sala musala to monaki na ba image bo mona ba réseaux sociaux population zo sepela banzelo ba sala sika yango wana ezali concerné des rocades oyo bakotonga avant to suksa émission na biso toke na ba dédicace nazali kaka komituna boyebi ke ngaso likamozali na lobaka artiste musicien oyo azosa le kumu ya mboka na biso na libanda partout azoleka Fally Ipupa du Cap na merveille aigle
oyo donc azo tondi sabasala azo représenter mboka to mona ki en France ndebo zo mona na nini donc ye azalaka kostala masona ba star de renommée internationale azo tombola mboka bozo mona azo leka drapeau ya Congo toujours ezo pepa mais tozali ko kamati sikoyo passeport diplomatique oyo bapesa bamisusu ye nana azwa te tozali kokamwa tozosinga na bakonzi batala likambo wana parce que ekomo revese bamisusu kutu bazwa yango tomona makambo basalaka te misusu bazosala bademande toloba te donc mawa trop donc Fally Ipupa nazali koloba yango avec véhémence azali ko mériter passeport diplomatique parce que ye moto azo représenter mboka na biso na côté ya musique numéro 1 donc vraiment bakonzi botala yango siko tokei na ba dédicace na biso ya bato batalaka biso bato ba partageaka ba émission na biso donc tokomi na suka ya émission na biso ya lelo Marc na lobela rabino kake je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude donc ceux qui tokomi na suka boyebi base yango nde makambo to bandra toujours honorable Jean Moutala merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na moi sino kuna na kati à Londres toujours Torope Sambote na le grand stratège José Kana Kikakamene le grand stratège merci lisusu na maître Wera Mukuna maître Rajamoule na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na kati Espagne pour nous repérer beloti mavungu vrai chéri na ndenga mukete bozomo na binomoko na kosa raté beloti mavungu merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc ina katia lola petit c'est propre pour tout de lola merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi kuna na katia Irlande Jenny Jenampeti petit c'est propre merci na nous surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc natanga ka ba commentaire na ko tika la indifférente parce que bato ba komaka balanda mission ba réagisaka ezali malamu mingi tozana deux sortes bato ba msusu batalaka ba lobarate ba msusu batali a contribuer na cette émission puis nazo apprendre binoke tozali ko zongela ba direct mais trop bandron na TikTok weekend donc bato tout o bazali na YouTube boya na TikTok parce que belé bazali ko yebisanga bazali déjà neti Igwe chef béton aza déjà na kata TikTok na batu mususu ngana tangité donc vraiment bozala déjà et puis toko pesa pe mbote toko féliciter oyo ngani na bengaka les philosophes oyo akomaka ba commentaire ya malamu les philosophes Eddie Edo les philosophes Eddie Edo na ba commentaire na jamais na ko tika la indifférent tokei lisusu na moneki commentaire moko pesa inga isengo na kati ya Togo donc boyebi ke bandeko na biso bazali partout na kombo ya Sokoro Manjukula na Togo donc à travers yo topesi communauté nyo surtout congolaise bazali na kati ya Togo ba mbote ebele et puis toujours na kati ya ba commentaire na monaki lisusu commentaire ya Trésor Kiyunza Trésor na kata Captain merci à trop na ba commentaire na yo na kata Captain kaka to pesa pe mbote na petit na ngai donc José Bantessa na Captain en Afrique du Sud donc ce qui na tangi José Bantessa na Robert na robosa na te petit na Saolo bana ba petit na nga ya base ya formation donc to na raté donc to zongi le sous en Angleterre pour na na Newcastle pour na repesa Olivier Massamba Yaya Joe na RVA Olivier Massamba petit frère propre merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toke na kacha Paris pour na repesa master nga ya coupé ya chic na collège Dieudonné Kumbi merci na bapel na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi et JD de fer na kacha Paris merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi awa na kinto zali ko pesa mbote na base na kacha kinawa Alain Gonjo petit frère propre Alain Gonjo ingénieur Ilafa Batola master na ya coupé depuis école primaire botaka école primaire première primaire tililo nzamba zo bomba biso donc Ilafa Batola to pesa nzambe lokumu
Boyebi, tout ce qui sera toujours Nadokotolo Nabiso, Jean-Paul Djamba. Jean-Paul Djamba na Paris, merci na ba conseil na yo à santé au pesa émission nous parlons santé et puis na surtout au salarapo na 5 minutes avec César Ngadi. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Moi j'ai eu l'immense plaisir de vous la présenter. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sabate, Kanambe, Agoswa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément!